Lelo yo bandeko bolongo na bango na kati ya Villanova bandeko musu baza mupanzi baza pe ba patron ba orchestre na bango relation ni besoin entretenir na bango est-ce que ba relation za toujours bonne ndenge za la kala tonde toi ba frère ba frère mais est-ce que ko solo za ta message ni za la tout na ta santé to solo la ya pe na bato musu to solo la te musu pe to solo la ndeti bana ibo solo ata yo moko na camera bu ata yo moko non ma mususu so kutani na mutu ya makambo wana botu otuni atuna ngaka ya ngai ona na capacité ko loba en tout cas mama bato atayi mo na yepi na boye na sisi répétition nga na ndo loba so mama bato atayi mo porte parole tonde donc tu comprends que l'artiste a boy penza ko se mêler na makamba batu a boy oda ba journaliste so boya minga botu na makambo nanga les artistes na musu balika na ba TV batanga ko mona ngati comment ngana ko maka sunga leki na TV na tanga ba ko mona ba déjà na pesi batu 5 kg 800 na pesi batu chef de ville na gare centrale déjà na pesi batu 3 titres na le bateau ce qu'on appelle ça kaka album maman ba surprise ne ba satan kana ba surprise ba fan bon ngama mna sala na bité ki ngam na bandi yango na lukana porter moi 5% de musique congolaise parce que na ngasa musique eza ki papa ko yoka master ko yoka batu ko yoka na niveau nanga na comparant pe na musique ya batu. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. Balobio nanga photo solo la. Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc on a awa ba émission kitoko ya émission ya culture kitoko pona mboka na biso. Maramba Bofrana ba Congo Dialogue donc blague était donc vous s'abonner à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement l'Isolo. Quand on parle de l'Isolo, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça canon yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe donc deux fois te Maramba beaucoup donc Congo Dialogue, ça c'est moi qui toko.
Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez actuellement sur Congo Dialogue Télévision. C'est toujours moi, votre Kevin Mohamed Saïdi. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de savoir que vous êtes tellement nombreux qui nous suivent en ce net moment. Et merci également à Bandeko Nyonso, partager l'élément. Merci aussi à ceux-là qui nous écrivent en privé. Et sans oublier Bandeko, de loin, de près. Merci à vous. Donc aujourd'hui, je reçois pour vous Tchali Materazzi, lui qui est patron de son orchestre, qui est aussi un ancien sociétaire. Il y a orchestre, il y a Fabregas Maestro, donc Oezali Villanova. Donc malgré
lelo yo azo ça la carrière na solo azo progresser na bandengo ye moko azo moni ya ndenga azo kendele mais par là déjà te retala que non parcours na ezali positif parce que ba départ esalama mwa mingi na orchestre wana mais parmi bano babima parmi bana maestro Fabrice babima parmi ba produit ya Fabrice maestro ye pas ali parmi bato bazo kende pena ba bilan bango ezali positif donc to remela ko solana moi muke to ko zapena te robeta maramba pitali parcours na été vu que talaka ba erango ya biso na baki nango ndenge ezali quoi donc je dis un grand merci à Francine Ngembe 100% Kano maman na biso maman Boboto et sans oublier Naomi Suika la suicalogie depuis Luanda donc la femme capable et sans oublier aussi mon grand frère Dachumba Lanzete à Lipela donc papa na Melina na kati à Bruxelles wana donc wana pena ba big chapeau na bino nazora déjà Chali Materazi artiste boni santé. Ouais, ça va très bien et puis bonsoir na batuto ba na biso partout dans le monde entier et puis merci na batunde ba consommer 2 titres na biso Gare Centrale na chef de ville va continuer toujours à s'abonner na chaîne nanga Materazi Chali officiel va nous ba nouvelle na bango et puis album na bango zoya décollage tous en plein spirit au travail tout doucement. Et évolution ça les années. Non, ça va très bien tous bosser yo monike tous plus concentré. Et les autres Chali Materazi aux orchestre aux na Katia Villanova bien que Kenda ndenge za kaka yo mo les autres giro orchestre ndeni pour orchestre les lomu na mutayaka na esprit na yem na mutayaka na ba comportement na yo gérer ba ndeko bazana. Non, tant que tout c'est géré tant que bateau. Mutu fa ba place na yeso mutu comprendre mi bego na biso souté tu za sanson ya ozalane souté. Et Chali Materazi avec ba titre na Gare Centrale et puis chanson na chef de ville chef de ville déjà ndenge ezokende évolution ngombo na ndeni bilan ça positif ou négatif. Non bilan defo ba bisanga ba fanatique et puis surtout ndenge na ebeli bat bo sepela non. Et puis nous avons félicitations par-ci, par-là. Et puis nous avons dit que nous s'abonner à makambo nanga. Qui sont à la bille dans salle Kamboboé. Zela on peut en boire quoi. Et Gare Centrale et puis chef de ville. Bon, on a habité au Evoluera Nini. Au Komaraba chanson yo moroto au Sombaka tonne. Na Komara Sombaka pe. Neti chef de ville ngam na Komango. Gare Centrale. Nazongo et pas frère nanga mobé et puis nazora pe banzembo et pas nickel just roi ça veut dire na sombaka na komaka pe mais lelo ndiye ba mise bo se basé mingi na mambo somba non moni lelo soki o cheke ko komaka banzembo on ko banzembo on a gendo zalaka yo mais soki muta par exemple mise lo mombo ya mayele na ngana bakisi on nzoto bakisi on savoir nanga obi combien na bakisi na carrière na bakisi net ba 10 plus na carrière quoi. Leto sang ça ba maele na ya que oza maela mutu bozi maela mutu boy même ba chanteur to ema na ba en mouvement ata la ba couler ba yemela na tape nzembo na malwa mutu na malwa yang nzembo na malwa munition nzembo na malwa ndombe ozomona c'est ça. Lelo yo bandeko bolongo na bango na kati ya Villanova bandeko musu baza mpanzi baza pe ba patron ba orchestre na bango relation ni besoin entretenir na bango est-ce que ba relation za toujours bonne ndenge za la kala tonde toi ba frère wa frère mais est-ce que ko solo les ala même message ne zala tout na ta santé to solo là ya pena batu to solo là te musu pe to solo là ndeti bana ibo solo ata yo moko na caméra bu ata yo moko ata yo moko na iso ke na solo na batu musu pe to solo là kati ça dire relation zalaki omoni batu musu pe na mouvement etando beta to kutana na musala to zaka ba masate to kutana vite fait après to kangami na boulot batu musu to komaka baninga batu musu pe to tikala baninga tilelo c'est ça. Vraiment tout le monde a maestro Fabregas donc on a habité sur une na petite porte tonde na lo bande ni melelo alors tout ça la vidéo pour na Patrick Beckham a souhaité bonne chance ma bébé belé ben impression les amis par rapport à la vidéo et puis les lois bien na nazani lo batin du coup ata lo ba mo nazani lo batin papa mutalo bakiti ngana lo bande wana papa mutalo nazani lo batin lelo est-ce qu'on est bozala boye lelo maestro to bikena asape na artiste musu ba solo rati soki lelo yo sali rapprochement si pozona na rotanga tam su kombo robinyo mundibu to ba bina filé lelo ndeti na mundo to mona bina filé bikena na Fabrice maestro ba blokana na ba men na réseaux sociaux ba bilo mo bongo na petit ba jibilo na so jijon non non ma musu so kutani na mutu ya makambo wana botu otuni atuna ngaka ya ngai ona na capacité ko loba en tout cas mama bato atayimo na yepi na boye na sisi répétition nga na loba so mama bato atayimo ko porte parole tonde
Non, non, bolimbisi moi muké wana. Donc tu comprends que artiste a boy penza ko se mêler na maramba ba tu a boy oda ba journaliste so boya minga botu na makambo nanga. Les artistes na musu balika na ba TV ba tanga ko mona ngati. Comment ngana ko maka songa leki na TV na tanga ba ko mona ba. Et à part chef de ville, Tobimisko wana, à part chef de ville, à part gare centrale, ba titre musuto ba oza ba projet nazo sala album décollage. Kutune na bosonga vidéo na oza pene équipe nanga Amoros Anemia, Hervé Kachama, Boulé Moukouna, Samson Negro et puis toqué mon studio. Chacun même toqué studio et puis tu continues le projet. Tu continues sur 4 heures. Mon nègre boulot lianga. Le temps sur une phase petit journée mobile. Temps ce soir sur toi na séance tu travailles c'est ça. Album vous a combien de titres? Nazo sala nanu. Déjà na PC batu 5 kg 800. Na PC batu chef de ville na gare centrale déjà na PC batu 3 titres. Na le bateau ce qu'on appelle ça kaka album maman. Ba surprise ne ba satan kana ba surprise ba fan. Bon nga mam non sala na bité que ngam na bandi ngo na lukana porter moi 5% de musique congolaise parce que dans la musique ezaki papa koyoka master koyoka batu koyoka na niveau nanga. La comparons bien la musique à tout. Les lots musiciens bazo mais quand même que rendre hommage donc jour pour jour les lots papa ouais 5 ans depuis atika biso na été so ba préparatif ezali to yo pour ngo rendre hommage na façon na yo. Na pena ke bine la na yembela dimanche oyo na Béni les visionnaires. Tozala wana na mater musique mobimba. Na ozala wana to pesa o biso tozana ngope. Vraiment donc bozana wana katali bon par rapport ezala papa mbaté na kanisa ba vieux papa Kester ba vieux Kester. Ba je sais qu'il y a beaucoup avec. Oui personnellement et puis papa Pepe Calé ba Madilu système ba Al Pacino bazamwe belé ozomona. Mais mingi oza journée oza décerné pour na papa mba quoi oui. Voilà ba chanson ni déjà papa mbozo bongisa na ebi que moi ba interprétation pe avia moi passe ba nzembo avia moi passe mais tout l'occuper au biso to ko kana manière na biso parce que na lo bateke ngai funa yemba mona ngana na niveau papa na pesa ka le meilleur de moi-même et puis na yebi que ba fanatique ba ozala satisfait et ozo évoluer ndenge ni ozana ba producteur tout ça ba fort perso car nizala non stratégie kaka na kolinga mamna sala c'est ça. Donc mutazate na minito yo mo kaka nazana batu na coopérer na bango na zapena mamusunga pe na salaka c'est ça. OK donc voilà on est déjà à la fin na habité ceux qui n'ont pas que ça souni parce qu'artiste a boy penza ko se mêler na ba masolo et taliban ba collègue na ba ex collègue na habité na lo ba bongo mais il y a lingi beaucoup plus que le ba masolo na donc message ça moko artiste dimanche des jours c'est produit puis na Béni le visionnaire donc on me rendre hommage na Papa Wemba donc atika biso. Donc bandeko nyos bolandi message na yebi keno bandeko ya kin pe bolanda ba émission penza ndenge zala kaka donc boya wana ebele na Béni les visionnaires pour que bo mekaroyoka mwandule ya mikimukolo donc nde chali materaza zolo bandule ya kimukolo ndulu ezaki papa ko fanda mama fandi bana pe ba fandi mutachelo ngi mupanzite donc bino tu bolanda ndule ndenge zalaka et je dis un grand merci na bandeko nyos na début à répétition ouais tozaki dès le début et comme appena que te to manga ba to sepela ouais c'est ça donc voilà. Donc artiste comme déjà na souka na artiste moi ceux qui moi liloba souka ezali bon liloba souka parce que de kufite mais moi liloba ko puis le bezara ki batu ba s'abonner na chaîne nga Materasi Chalo officiel ba s'abonner bando ba osa jamais dessus et puis ba son numéro na biso ya bureau so ba za besoin ya masolo tout et puis eza plus 243 90 38 93 756 plus 243 90 38 93 756 so ba bengi bureau ba osa pena bureau qui au tout besoin et quelques remerciements de nous merci na Bera de presse des Amunda maman Emeline Zemba maman Likelemba ya papa na biso tous pepele mbetolo et puis na pesi mbote na papi sa pour chef de ville pesi mbote na HK Silence d'or et puis MHLMB bon séjour au pays c'est ça quoi. OK voilà donc on est déjà à la fin de notre émission. Nous disons un grand merci na bandeko nyonso balanda biso merci à madame Francine Ngembe donc yomo romoni Lili Penezalia donc to sala musala nenge longo bani merci aussi à Star Lilima derrière la caméra et sans oublier Jorviel pour comprendre Kaka Jorviel donc joyeux anniversaire na Jorviel Nkombe donc joyeux anniversaire à vous et merci aussi à Matou Idol na Suède et sans oublier Joel Lutula Dachumba Lanzete Alipela
Blaise Panzout, et sans oublier aussi Givenchy Matondo Garçon allemand, Motema Flarnay Kabedi. Donc, mes condoléances déjà na Flarnay Kabedi, ça papa naïe, donc père naïe biologique, il y a pas longtemps, donc condoléances nanga vraiment yangwana, na yo moko et puis na famille na yo, et merci à papa Modego Capras na Kati toujours, il y a Bundeswana, et sans oublier aussi Bandeko Bazatelme Belé, pour comprendre Bisso. Donc voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, ciao.
point, s'il vous plaît. Yes. Point Ferrari. Merci. Merci. Chef d'aujourd'hui, responsable de demain.
Bénédiction, ça va bien. Merci beaucoup.
Abonnez-vous gratuitement. Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement. Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka. congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo là. Soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo Dialogue. donc mona awa bokozwa baémission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko mpona mboka na biso. makambo bofra na Congo Dialogue donc blague était donc vous s'abonner na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement l'Isolo. Quand on parle de l'Isolo, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça cano yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe donc deux fois te mamba beaucoup donc Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko.